Likambu ya pasi pe ya somo ekwei bongo na Afrique du Sud, précisément na province ya Mpumalanga na Witbank. Et pa wapi Congolais moko akufi. Congolais akufi, eske akufi nini? Babomi Congolais oyo to amikufeli ye moko. Congolais oyo abala kibongo mwasi ya Sud-Africaine. Eske mwasi mutu abomisiye to abomiye moko ngai pesi ngai mutu koswa yango tokosola na bino awa na émission ya lelo. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Ya Denis après ba popo oyaloba qui sur mort ya maman Blanche la femme qui fit femme légitime. Ya prophète topé à pasteur Marcelo Tunasi ya Denis asengi pardon. Merci peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tunasi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Après investiture du gouvernement soumis à Yaya Toutiko enregistré démission Moko, elle démissionne, elle c'est qui? La ministre déléguée de l'environnement Stéphanie Mbombo a démissionné pour des raisons personnelles. Et ça libre raison personnelle à solo, yango tokozongi na oka émission ya lelo. Scandale n'église papa Nembalemba Molière alubaka baskando. Est-ce que église baskando et kosila te yaya tala passe ya kosakana te yaya en pleine prédication, en plein culte. Kasongo Moïse ye apandi libala ya batu apandi yango ndenge nini prophète Kasongo apandi libala ya batu alobika ka vérité sur la vérité. Est-ce que ezalaki moment oyo il fallait qu'il aloba yango tozaki moment wana te pendant que mobala ke na mission de service 9 mois moi sinaye na mbetu ya libala abimaka bongo na camarade ya mobali en plein culte ezalaki les moments tozalaki les moments tenga epesinga mutu ko soit tokozonga na émission ya lelo. Je vois dans mon esprit, dans ta maison. Mais dans mon voyage, dans moi si na mbetu bozala kimia, ne paniquez pas. Na mbetu na yo elbal. Je vais avec un homme. Mais cet homme-là dans mon esprit, je vois un de ton ancien ami qui travaille, mon camarade, mon poisson travaille dans mon massour. Je ne vois pas un voyage au Salaki. Je suis en train de voir cela. Et ça, c'est juste pour la Zabakota et le moment de la famille. Amen. Maman, est-ce que tu reconnais ça? Bamibali, ba papa, ba yaya, ba noko, bosalaka attention na ko bimaka na ba fi ebele. Étoile na yo ekokende. Ba koyi ba yo étoile. Lokola pe bandeko basi bo evitaka CV na bino ya jeunesse eko malour. Yo ozana 18 ans mais CV na yo elaki déjà au mema ba remorque ba tracteur tango kote na libala okomi lokola retraité. Hey, pasteur oyo aleli. Faites attention à connaître plusieurs femmes. Si tu connais plusieurs femmes, ton étoile partira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu connais plusieurs femmes. Et tu as aucun doctorat, licence, on s'en fout. Mais ton étoile est partie. Quand on te donne des conseils comme ça, on a contre succès. Jeune fille, évitez 7 ans à la lourde. Jeune fille, mon bébé, 18 ans, il a déjà connu plus de 100 hommes. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone
soki ezotambola basheri bazokoyema yanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutanaka pona ko solola makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ozali ko landa ngai ya ozali na province nyos tu ya République démocratique du Congo ozali partout dans le monde tala émission na bino yango yo et bandi yambo to continuer na sengi na yo au s'abonner soko s'abonner et puis au partager pour ça seul moyen seule place oyo to kuta na kapona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso so africaine yambo to botali solo ya ndeko oyo akufi na Afrique du Sud na province ya Mpumalanga na ville ya Witbank congolais akufi epesi pasi ya kosakana te nani abomiye to koyoka ba détail na émission ya lelo kasi tikato solo la makambo oyo boyoki bongo na sommaire to banda yango to benga yango kake to zali normal parce que démission ezalaka normal après kaka investiture ya gouvernement Madame Judith Tuluka Suminwa tomoni ba démission et bandi démission à liboso tomoni et bandi bongo ya la ministre déléguée à l'environnement oui Madame Stéphanie Mbombo a démissionné a démissionné pour la nini d'une manière officielle alobi a démissionné pour des raisons personnelles kasi d'une manière officieuse a démissionné pour la nini est-ce que ba proposa qui est nini oye aboyi est-ce que c'est là qui ndenga nini oye aboyi a démissionné on ne veut pas rentrer dans des détails là mais on vient confirmer parce que lettre on a que Madame Stéphanie Mbombo a démissionné na poste na ye ya ministre délégué à l'environnement voilà les messages passés kakana makambu ya gouvernement oyo to senga ministre sport atala makambu o parce que yoki lokola coach entraîneur sélectionneur il y a Léopard Nabiso Sébastien Sabrina quelque chose comme ça Moutoua qui prend makambu donc entraîneur et Léopard c'est comme si Bazana Nyongona il y a pris de $200,000 il y a 6 mois bah fouti etazali impayé ça on n'a pas confirmé on a lu ça quelque part nous refusons il y a ko tanga journal o ba makambu merci c'est vrai to interpellé to yebi ke mokonzi ya mboka ye asa premier sportif ya nation alingaka match mingi alingaka balle mingi supporter équipe mingi ya mboka na biso route komona yekuta pesa kibongo Vita Club coupe du Congo azwa kibota na makambu oyo ya sélectionneur ya Léopard est-ce que Nyongwana a pris les $200,000 et ça ya solo to ya lokuta ba beza 6 mois impayé vérifiez ça torozonga yango dans nos prochaines éditions voilà Yaya makambo zali koleka na église na ebité to système ko tala makambo o ba multiplier ki mbongo na église té scandale mususu ko na ebité na benga yango scandale to zali normal moto na nzambe ye alobaka ye pera takate ye alobi azali prophète alobi azali apôtre alobi azali pasteur tango mususu azali frère on ne sait pas nani Moïse Kasongo tala makambo asali en plein culte est-ce que yo moni yango ngeni ndiaya asali yango malamu to asali mabe en plein culte couple moko ye bazali ko bota te aye po apambola abandi ko pesa bango prophétie apesi prophétie mobali apesi prophétie mwasi katielo ko ya makasi ala ki wana nzoka tango mobali akenda kibongo mission de service pendant 9 mois na mbetu ya mariage li conjugal mwasi abandaki kobima pendant 9 mois na camarade mobali ya mbutu na kati église mobali alinga beta mwasi nkuba na kati église est-ce que prophétie oyo batuni mwasi pe andimi eza ya solo est-ce que ezala ki moment opportun oyo fala ki prophète to ndeko frère Kasongo Moïse aloba yango na église na ebité musu ba oui c'est vrai il fallait qu'à dénoncer yango côté musu pas bien il faut dénoncer comme ça pour na basi ya mabala batika kabaki ndumba mais côté musu na valeur à moi si na ebité nga epesi nga mutu ko so yo mon nini est-ce que Moïse Kasongo asali malamu to asali mabe mutu nzambe landa ndenge elekaki en plein culte landa. Est-ce qu'il y a un couple ici? Il y a un couple mon quoi pour la Tanzanie c'est pas moi. Où c'est? Venez ici. Nous vont marier. Bien bon déjà.
5 ans. Bon, il y a 5 années, il y a des jours. Je vois dans les années que vous avez fait, vous n'avez pas les enfants. Et puis, il y a quelques millions de la famille là-bas. C'est micro. Et il y a des millions qui ont d'autres qui se font. Il y a moi là. Zamba ni bino mingi. Zamba kopesa bino na omona bana mafasi. Zamba la nazo pesa bino bana. Mais il y a quelque chose que je suis en train de voir. Je vois quelque chose. 2022, à partir du mois d'avril, vous savez qui voyage? Oui, d'ailleurs. Vous savez voyage? Oui. Dans mon lit, vous voyagez, mais quand ça voyage, dans mon lit, moi aussi, je vois dans mon esprit, dans mon lit, dans mon bête, il y a des balles dans la poste sexuelle dans ta maison. Mais dans mon lit, on voyage. Dans mon lit, moi aussi, dans mon bête, vous avez ne paniquez pas. Dans mon bête, je vois avec un homme. Mais cet homme-là, dans mon esprit, je vois ton ancien ami qui travaille, mon camarade, mon poisson travaille dans mon massour. Je ne vois pas tant de voyage au Salaki. Je suis en train de voir cela. Les amis, c'est juste pour la Zabakota et le moment où la famille a vu. Maman, est-ce que tu reconnais ça? Parce que je vois dans le voyage d'un Mossala plus de combien de mois? Je vois 9 mois. Et dans les 9 mois, il vivait avec cet homme-là. Pendant 9 mois. Le Seigneur me dit, tu dois te repentir parce que Dieu a besoin de restaurer votre famille. Parce que je suis en train de voir dans un moment un voyage, tu as raté même la mort. Tu as raté même la mort. Tu as raté même la mort. Dans le voyage au Salaki. C'était par rapport à l'infidélité de ta femme. Maman, qu'est-ce qui t'a poussé de faire ça? Qu'est-ce qui t'avait poussé de faire ça? Papa, sois calme, frère. Voyez pour le gars en solution, sois calme au nom de Jésus. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, frère, calme-toi. Frère, calme-toi. Nous sommes à l'église. Pasteur Oyo aleli alobi bandeko mibali botikaka kobimaka bimaka na basi mingi étoile na yo ekokende parce que mutu nyonso tu ndenge nzambe basala biso boye mutu na mutu azalaka na étoile na ye yo étoile na yo soki obandi okoyeba te nani yango akoyiba yo étoile. Oui, conseil ya malamu asuki pa ya bandeko mibali te akeiti pa ya bandeko basi ba petite android ba petite quartier ya yo bongisaka CV na yo ya ki jeunesse. Tu as encore moins de 18 ans, moins de 23 ans ya yo ozoko so déjà ba remorque ba tracteur bloqué be CV na yo obimana batu combien tangu ozala ba 18 ans ba 16 ans 17 ans ça makamwa tango ozoya ko ba 21 23 mobala ko zoabi et na bali mona ya 23 ans 24 ans 22 ans, 20 ans, 18 ans, Nzoka a déjà pour ça la retraite nanda ko libala. Est-ce que komi Toyoka de komobali to pasteur Oyo aleli landa. Faites attention à connaître plusieurs femmes. Si tu connais plusieurs femmes, ton étoile partira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu connais plusieurs femmes.
Et tu as un doctorat, une licence, on s'en fout. Mais mon autre c'est qui? Mais ton étoile est partie. Quand on te donne des conseils comme ça, on a contre succès. Jeune fille, évitez 7 ans à la lourde. Jeune fille, mon bébé, 18 ans, il a déjà connu plus de 100 hommes. Mets hôpital. Mawa trop mawa yele. Et après aux là, mobile a zoyate. Faut y nani? Ya yo moko. Omisali intercesseurs yo moko. Narobaki yango ne ebandela la mort de maman Blanche Tunasi, ex-épouse ya pasteur Marcelo Tunasi, et pesi pasi ya kosakanate. Il y a eu il y a à boire et à manger dans les réseaux sociaux. Baso baba qui baza corps pour contre musu baza pour qu'on soit kasi mutuala qui cerveau monté. Il y a ba propos ne surtout ba tout ne so baloba qui me ekoeli kaka il y a deni à l'équipe balobino koto yo azali kota mo insécurité moyata mala mozati ba menacer qu'on soit en fait ya balbaranini une faute avouée est à moitié pardonnée. Deni lesi à l'équipe entendoike a sengu pardon et pas à pasteur Marcelo pour na ba propos oyo atenaki. Il faudra que l'imbisaye, une faute avouée est à moitié pardonnée. Tolanda, pardon, il y a Deniles. Merci, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tunasi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tunasi. Yaya to solo siko likambu oyo to lisolo eleki bongo na Afrique du Sud, Afrique angele précisément na Mpumalanga, plus précisément na ville ya Witbank et pa wapi Congolais moko akufi yaya to betelio lisolo to kotia oyo ka lisolo oyo na pona esengote kasi pona kotalisa yo to boite balobaka de coloribus de gustibus non pute disputandum. Des problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Ce que lingaka jaune nga lingaka rouge, ce qui a lingaka rouge msa lingaka noir msu pembe. Donc mutuna mutazana maguna ye zana batu msu ba botamaka balobaka ngai soki na koli na kobala bongo mundele to kopesa bango fotite kasi Oto kanisa kayango kokusamaka te ndeko mobali ayaki na Afrique du Sud awa ye abalaki na ye mwasi ya sud-africaine kasi ya minene ekomi ememi ndeko tina liwa nani nde amemi ndeko na liwa ezali couple na ye mwasi na ye to ezali erreur ya ye moko na yebite na liko tsa peut-être ba commentaire mingi te na kati ya histoire o kasi na lingi boyoka audio ndenge expliquer très bien. Arrivé, il y a un décoration en Afrique du Sud. Awa, séjour Alexa qui n'est pas salama qui wana toyo kango très bien. Et Zali Bongo, mon ami personnel que je rends hommage ici Kazali wana, commandant Congolo Anderson de Jobour Anderson, mon ami personnel, la voix digitale, y Afrique Austral Mobimba. Est-ce qu'on commis? Voilà, Landa, comment ça s'est passé? Liwa, il y a un décoration en Afrique du Sud. On peut ça passe, il y a tout partager. Mais moi, je profite déjà au nom de toute l'équipe de la radio loco télévision pour présenter notre sincère condoléances à la famille, d'abord de l'illustre disparu, mais aussi à tous les Congolais d'Afrique du Sud en général, particulièrement les Congolais qui sont à Witbank, à Mpumalanga. Suivez plutôt l'histoire de notre frère qui est décédé en Afrique du Sud, et Bandaki Ndengenini. Suivez, Landa. Bonjour, Naba Congolais Tovandi partout dans South Africa, précisément dans Mpumalanga, Witbank. Bandeko communauté na biso ekufeli na Witbank. Nani akufi na Witbank? Ndeko na biso bozali komona na photo na kombo Edi Banza aebaki bongo na kokufa. Edi Banza oyo papirie babengaka ye 7 fois aebaki bongo na kotika biso. Soki bolandi liwa histoire ya liwa ya Edi Banza ekosala bino mutema pasi.